Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Congo check check TV. Yasibo Mutombo. Mbote na biso balanje na biso ya Congo tek bisika nyonso bozwami na pesi bino mbote vraiment ya 2018 mubo malamu oyeyeli biso na balanje na biso nazokende mbango na boss na ngai papa Mutombo Sibo boss oyo asololaka bien boss oyo asali ke ngai bomona ngai na ba ndako na bino balanje na biso nyonso vraiment nazopesa bino mbote vraiment nazobosa na tebe oyo ya bangai oyo bazana bisika nyonso lokola mama Ebengo Lioni na Allemagne précisément na Bonn mama mwana mama na ngai na pesi mbote na Dej mama na pesi mbote mingi vraiment bino balanje na biso nyonso bisika bozwi na bozwami na pesi bino mbote boza ebele na kopona nani pe na koloba nani mais bino nyonso boza yangai mama Bibiche na Autriche mama na pesi mbote mwasi ya papa Brino Mbayabo na pesi mbote mingi mama zala kimia na bana lelo lisolo oyo nga naza nango awa lelo bomoninga lisusu na bandako na bino eza na lisolo ya bolingo nazanga moko te na bilenge bele awa o boko solola na bango boko yoka bango na nzela ya bolingo sije ya lelo ya bolingo eza ke tozo mona bolingo meme bawe bazo utapoto meme awo bolingo eza na ba makambo ebele omoni kaka muntu akoko yawa ayeli muntu appareil ayeli muntu biloko ebele mwana mwasi asali kaka mwa eloko boye pesanga biloko na ngai biloko na tozo ninga toyeba ke bolingo soko pesi mwasi eloko na bolingo ezalaka nyongo oto ezalaka mutambo oto ezalaka ko defisa tozo yebete sikawana yango lelo na kutamia na bilenge bele bokomona bango tozo kende mango na koyamba bango nazo kende mingi na gauche na ngai nazo yambelenge na ngamwa mobali oyo bokomona lelo boyo kaye bonjour papa bonjour maman kombo na yo nani po balandi bayeba pe ba nga komona nga Evrad ya Monica boyoki ke kombo na ye Evrad nazo kende siko na droite na babilenge basi oyo bazawa bonjour maman bonjour maman José nga isa Marceline Kabuya Marceline mikolo ebele penzo zo mona na te ezani ni mama balandi bazo lukayo na mwinda mama okimi boye nini tek classe otoni mama classe donc na ebike bo remarquer vraiment absence nanga je suis là et ça m'a en bas cours ndé permettre quitter mais je vous aime beaucoup en tout cas balandi biso momoni Marceline elenge nanga pe azao kitoko wapi ye wana maman bonjour bonjour maman comment on a nani maman comment on a Grâce Kalonge boyoki ke mama azawa kombo na ye Grâce Kalonge nazo kende pe na mpanzi na ngai bayaya bazawa bilenge penza ba ser na ngai nazo pesa bango mama bonjour maman bonjour maman uko pesa kombo na balandi bayeba nga Beloti Bilonda awa tozana mama Beloti Bilonda tozo baloka lisusu na elenge mususu awa mama bonjour mama kombo no nani po balandi ba mona kombo Gina Mushinga en tout cas na yebike bomoni balandi na biso toza pe na mwa mobali moko awa ye pa lobike ngai penza ndelo na kosukisa na masolo ba bolingo wana po yende na yebike yenda sali mingi tozolanda po topesa ye mbote bonjour papa bonjour maman kombo na nani po balandi kombo na ngai tonton Enoch toza na Enoch na yebike bokangi ba kombo nyonso awa tozo kende sikoyo na sujet na biso pona kotuna tokobanda na bana mibali po bango nde babandaka bolingo masa bandaka bolingo te tokobanda na bango nde ba ko expliquer biso ke biloko oyo bapesaka basi na nzela bolingo ezalaka nyongo po baya kosenga to ezalaka mutambo moko boy to ezalaka nini tokobanda na papa Evrad na yebike okoyanula bande ko balandi ouais d'abord ezana nu nyongo bakotaka nyongo tokotsaka bango eza nyongo ko jamais yo ngana pesi lo nanga na sombelo ndetu par exemple lupango mo boy yo kende oboya nga boy na ndenge mo buzo bana olinga ngota ya ndira d'abord ya nyongo non kotaka no yeba no yo no mwasi ya no nyongo no mbali non ngano na kotsaka yango
Papa Evrada alobi ke eza nyongo papa Evrada kolongola pe chapeau bande ko balandi batala nanu muntu akotisaka batu nyongo tokende pe na papa ko papa yo pe olobi nini bon pona ngai eza pas vraiment nyongo mais eza réciprocité à makambu donc eza ka teke moi mobali fa pesaka donc soto lingani ngana ko pesa yo pour pesa donc réciprocité anezale ça bien. Papa lobi ke ezaka penza kaka ezaka kana nzele ya bolingo me bakolo bolingo bazwaka biloko bato pa pareil pa bodi ba biloko ba soso ezokota na banda konde tozokende sikoyo po ba yebise biso mama Marceline yo pe pona yo ezalaka nini na makambo bolingo ngo ezokamwisanga mingi koyoka bango bazobeza nyo oh bon ba pesa kezo mona na mais quand bas ensemble oh bon au moins ça pesa et bien monter et ça nango nyongote c'est seulement l'amour en plus parce que pesa ta bokabwani il n'a pas droit à kozwa biloko wana et donc c'est injuste ça qui torote tozokende pe na mama Gracia kuna ye pe azana maloba yende ya kosukisa pe mama loba nanu yo pe ekozala nini bon pona nga eza nango nyongote eza ka bolingo so bolingani bala kopio sale lao yo pe pesi mais eza nyongote pona nga na lobi na yebi ke ba jeune fille ba lobi mo meto soke na ba ser ba ngonya yebi ke ba koyeba kilkambwana ke zanini so ya muso ba koyeba ke za mo ekozala ka mutambu ndenge tozo yebe kozala pe ba nyongo mama Sergina yo pe olobi nini pona isolo bolingo ezaka na d'abord nyongote ezana ntango yo lingi mwasi yo ndo muto linginga tango linginga bolingo ezaka emona na te ezaka na ba preuve na yo ndo bando mona ke mwasi na lingi po yeba ke linginga fona salela ye eza nyongo te eza bolingo soko pesi ngai eza ke nyongo te fona zo sa non ebusunga pe na linga kiyo na ye ko na ko lingana na ko mona bizaleli moko boye bizali na vraiment eza kitoko te muto boye poto ka wane malamu na ndenga mabete na ko bendana nanga bon ça veut dire que yo bando pesa nka ponga na linga yo ezaki bolingo yo ndo ko ave ngando linga kinga wana boyoki point de vue à Sergina tozokenda na Ser Beloti Bilonda Ser pona yo ezali bon merci beaucoup pour la parole ngala holoba pe kaka ki eza nyongote parce que mobali soki olingi mwasi na yo okosalela yo eloko nyonso oyo mwina makoki na yo soki ke olingi ete pourquoi osalela ye makambo nyonso wana osombela ye mituka osombela ye ba mapangu na mwasi oyo olingi te donc nga pona nga eza nyongo te eza bolingo nde mutu ekomisaka mobali ti na point wana ya asalela mwasi ba bien nyonso wana. Ok, merci. nayebi ke boyoka ki ba ser balobi ke eloko wana eza nyongo te papa Evrada balobi ke eloko wana eza penza bolingo na nzela bolingo kosala ba plaisir nyonso po eza nzela ya bolingo nazozonga ka epa ya papa Evrada pona kolakisa yo lisolo moko yo lobi ke eloko wana eza nyongo te po na yoka ki lisolo moko balobi mwana mwasi moko balingani na mobali abandi ko yana mwasi mula na ndako basoso biloko nyonso ezako ya kaka ndenga za osoma mukolo mususu akutika ka apele ya mtu moko na appareil azwina na appareil wana panzi abandi ko belela likolo ya clôture masango na ngana za ko lisa binowa ba biloko na ngai za papa Evrada vraiment ata yo moko lobike za nyongo en tout cas ikoko zala na niveau wana c'est canon bon dans le sens nga lobike za nyongo tonga na pesi yepe olaksanga mamba bien tonga ke nga na mona ke olaksanga mamba bien te bolingo nga na pesi yo pesa nga ngote na sasi nga na lobaki yango wana soko opesa nga ke bolingo mo likolo ya lokuta nga siko net na so par exemple na sombe ke lupango o misuba mama na ngai baola la kunde so na par exemple na baselemba okuna nga na sombe lupango misu na ma campagne to na Gombe siko na sani il faut na senga yango papa mama lupango na ngai il faut pesa yango eza ngam na sombela ki yango ça n'existe pas ce que tu dis parce que ce n'est pas juste. Kasi moi si on a pété, il y a pas senga ba droit ba besoin à pesa ki parce que c'était l'amour. Pour comment on saigne ma pango c'est injuste, c'est ça malamté. En tout cas la batu basala ngo arrêter ce n'est pas bon.
Maman ngana ko ikoloba na ko loba boye ndenge nini yo mobali okomati na niveau osombela mwasi na yo ndako mwasi oyo baliti okomati na niveau na ndenge nini ngana comprendre mibali mususu te okomati na niveau osombeli ndako o ba parents na okutu bazana ngote osombe ngana encourager mibali oseli na bali mwasi wana osana sûr et certain que c'est une bonne femme mwasi otoko umela na epo okoma na capacité ya kosalela e ba dépense nyoso wana ezana ba dépense moko primaire o basalela ka mwasi oyo lingi bo vivre na ina nuezali mais soko komiti na niveau ya osombela mwasi na yo lupango c'est que vous allez sûr que azali ta femme donc comme si mwasi na soit étant mwasi oyo okobala vous êtes sûr que c'est une bonne femme donc ngana mona ngo ezali bête bon est-ce que bolim sanga pour un terme c'est bête que osombela mwasi na yo déjà lupango moi fimo bolingi une semaine 2 semaines comme dans un niveau osombela lupango vraiment c'est tellement bête donc namoni papa kuna azana nalinga loba boye ndenge tontine mususu alobi eza maman bête maté eza maman bête te eza mutu soki osattaché na ye mwa mingi bolingo emataka yango na dose te emataka rapidement que obandosela mutu makambo osali même pas 2 ans même pas 3 ans donc ami pesi tellement chez yo omosali makambo na peu de temps yango akoloba moke bongo papa yo lobi ke bolingo emataka bongo bolingo ezomata sikoyo bolingo ezosuka kombele soso ezongisa biloko na ngai toloba ke par exemple bato bamemaka muntu amemi ye na poto ntango bakomi na poto mama amonika basituation moko amona papa aza de biro kuna makambo ebelebele mama alobi te ngai jeune fille bona kokoma na nzela wana te ifo na benda mapapa wana komi koluka mwana bato na hiver wana te okozonga ifo azongisa ya kaka awa bongo monika bolingo wana penza ya yango wana vraiment mwana koko déclarer bon eza bolingo so olingi mwasi na elobi kaka te ke so na lingani na yo ifo na nazongisela o te lokola muntu oyo abememi ye na poto bakei na ye na bolingo asali nyonso asalisi ba mikanda makambo nyonso tala nzela poto ndenge ezali siko tango okomi kuna omoni ba histoire moko ya papa wana eza bien te yo pe olobi te il faut natika papa oyo omoni papa bandi kolukisa yo il faut azongisa yo kaka na Kishasa ba papa wana vraiment bazosala malamu yango nde baosala mabe makasi ozongisanga ndeni omeminga na poto oui bien sûr mais tant nakomi kuna namoni makambo ozalaki nango ezalaki ya bien te na lukinzela nanga luki chemin nanga ata nzambe na likolo afuta ote ata nzambe na likolo afuta ote afuta te nzela nyonso osala maki wana ezalaki bolingo mutu ememaki ye eseye mwasi mutu alobaki ke yo memanga na poto ntango mobali akomi na parvenir akenda mema mwasi na poto eza amour oyo amonaki na attachement na mwasi na ye mpo amour oyo obinga napesaka mobali emonanaka te emonanaka te menga mpe napesaki bolingo ti ye paselanga makambo no toke poto napesaki bolingo ndamonaki yango abi no mwasi ya malamu menga tonake namoni ke makambo na yo eza bien te mpo avant nakima yo eza makambo su mpe tosoleli makambo no eza bien te ezaki no ezaki nyongo et que on était ensemble. Je viens de remarquer qu'Azene Moutabalo, je dois toujours rester là parce qu'à son belinga bablo on m'a ramené. Maman bandaka la wana yo mona ki loge wana te. Bandaka la tuneno bandaka la na yo mona mambona ta no sala. Boye marqué ngo siko. Atanza me o mon zela no so partout bano kende bano simba na ngote. E bano simba na ngote. Simba. Ah bon moki les amants d'intérêt c'est ça la marque d'intérêt donc bolingo pe maman intérêt so na moni lo nanda holandais ali souté donc na se détacher facilement na tiki nanga pona yo ata mama akimi yo na poto et le beloko le côté pona ata o faire voyager bokomi kuna mama pe a moni makamna yo za bien te oza muntu moko ko beta mwana batu ko sala makamoko ko bakanai atinde loko pa na bango ezo simba te alobi o libalo ya ta meminga na poto ifo kaka na longo siko tango longo kumikoluka ina ba hiver wana ye ukozonga kaka ifo zongi saka mwana bato awa na Kishasa yo pe ko sala lango bongo pona moni yo ba nazela bolingo zana mwa amour okoko tika na yo kasi te mama pe il faut comprendre ngai amsusu ya kikanda moi bolingo soki legi makasi jalousie pe koma makasi ekoza kanda na yoki na mambu boye na siliki na sakanda na bosani ba bolingo wana nyonso siko tona yo komizongisa ye awelisi kokindi akoyokelanga mawa te nde omoni
ndenge bazolo bakoyoka mawa te omoni eloko mosusu yo mpe mwana mwasi vraiment eza mpe mabe mwana bato atiki bandeko na ye atiki nyonso amemi yo asali nyonso okomi na poto okoma kuna okomi kaka o nake komona makambo kuna ezalaki bien te okimi okei kokota libala mosusu ya moto ya yebi yo te bisika ozali alokoti yo mpe te okei kokota libala eza mpe malamu te bizaleli wana nayebi te so mama Belotia kokoloba nini na nzela wana nga mpe nayoki mabe asi wana bon mpona basi oyo olobi mama mpona basi oyo bakendaka bamemi ye awo me bakomi kuna mama moni kaka akimi mobali o namonaki bien te barealité moko namoni kuna eza bien te akimi papa wana muntu akei kokota na muntu mosusu oyo asalela ya te eloko te akei akoti na libala wana avandi mpona yo mama wana asalika bien mpo ezalaki nzela ya bolingo mama. Oui, bon, na point wana eza ça dépend d'une personne à une autre. Mutu mususu pe mibale ebele tokoma komona aza na makamune mususu na poto kuna ayebisa yo te abombela yo mais ntango yo okomi sur place oretrouve baréalité mosusu peut-être oyo azalaki nango awa eza oyo yo okuti kuna te donc mutu mosusu mpe omona supporter choc wana te ase retire na ye donc ngai mpona ngai na en tout cas na bafio basalaka bongo na jijara bango te baza na raison na bango ba réalité amoni kuna c'est autre chose na o babanda koyebisa ye donc c'est ça en tout cas mama Belotia za penza juste à lobby tokoki koloba na bango mabete po toyebi te oyo mwana moto amoni biso tozo condamner mais oyo amonaki kuna nde pousse ye po atika papa wana alanda nzela mosusu mais papa yo pe mpona yo wana penzo kokanga basinga penzo tie na avion ozongisa papa evra ngakula na ozongisa na obukana te na ozongisa na luko pa to bomba mi wapi o so na kinna poto te mais là ça ne va le voir nous sommes métro on va terminer maintenant luka yo ba na luka mama ko ça va jeter ko ça va chinga yo za wa mso yo on va na sona selema so na bibwa oye siko oye ya Panama so na quartier matonge na matonge siko yo siko o ça ne o moni so you mama bo ekuzu you mama va partir akuna donc couragez moi là couragez moi bo okobo couragez moi bo ngasi o etake ngam na mema ki kuna donc yo bo accident mama na buka na te yo ko mema e pesa pona yo en tout cas tonton Evra toyo kanate faire cela ce n'est pas une garantie et ça aura une expression à l'accès envers you peut-être aux akins c'est la mort pour une jeune fille wana oh ça y est ma minene mais ça qui était arrosala moi sinon pour du bon aime ça no pécho à ma bé en tout cas toi même on a poto mama Marcelina tayo ah mais minenga mais na comme kuni simbi na ngote mo kam suspect comme na ce n'est pas vraiment une garantie que parce que vous m'avez acheté mais c'est que yo mama na tuni c'est que yo penza soki ba memi yo penza okoki ko kende pe otiki mwana bato asali nyonso wana Josana mama Gracie to lobi bongo te omoni toyebi te ke so mutu amemi na poto okoki otika ye non okoki obalukele te wana eza osali ya ingratitude omoni okoki oloba bongo te soki mutu akino na poto ke esimbi te osali chemin na yo mosusu donc esimbi te elobi te ke foka na ensemble te esimbi te ce n'est pas aussi une raison pour des filles au basala bongo nanko donc il y a aussi profiteusement boyar no ka ozwa okenda non wala mabezwa yo mais so keza ke simbi non te tonton va être comme ça na yebike biso nyonso awo tozolanda makambo bana bazali koloba mingi botuna ka o bakarson bazoya te e balobela basije bino yango wana oyoki bana ndenge bazali koloba soki yo memi muntu na poto en tout cas ezamo umbute nde tokomika koyoka pe liloba ya suka tozobanda Sergina loba pe pona likambwana ndenge komi ataba sombelo eloko il faut bafutisa yo appareil ko botolo ko bwaka biloko nyonso wana opesaki na nzela ya bolingo mwana mwasi wana aza ko servir azoki mepai na bango azolanda yo
moko bamso basukulaka bilamba bakei kolambela yo asali nyonso outi poto mwana bato azakaka chaque jour na flat wana koyela ofufu kosala oyo ozo promettre yenga na kosala boye na kosala boye osaleli ye kaka mwa eloko komi otinda bandeko na yo bokenda pesa televizion wana natikeli ye bokenda pesa eloko wana eza penza eza mabe bokanisa pe bolingo o bana bapesaka bino nde toza kokende koshite na émission na biso to liloba ya suka na baser na biso nyonso awo nga donc koloba kaka eza ke basi nyonso ba mabete tant yo ozolinga mwasi ti bovandi wana oyebika bizaleli ya mwasi oyo ozovivre na ye po bizaleli babomba yango te ata bombi lolobi aolakisa yango kaka eza ndenge yo nde omemelaki oyebi pe ye mwasi oyo nazovivre na ye ovivre na ndenge nini po yo pe mosusu ovivre na lokuta ye pa bemi yo lokuta po moto azala lokuta ezalaka ya mobali te osombelanga tshombo po bapeti mpe yakini yango balinga omona android te so omoni moningane moko boye aosalela android tshombo moko ya pression donc yeka moye te donc chéri sombelanga tshombo nasala zwa kado mais moto anga asombi yo tshombo nini wana okota ata Facebook te WhatsApp te omosola mibali misu na WhatsApp ba Facebook obosani ke moto asombelaki yo tshombo wana S3 olandaka toza na suka ya émission na biso lelo boyoki bilenge ndenge lobi nayebi ke atuka boyokaki ngai nakoki kobakisa te mpo ngai naza mama me bilenge oyo babandaka bolingo na biso esesili eza temps ya bolingo na bango boyoki bango moko na moko lobi ndenge oyo asepeli antuka ezali malamu bino nyonso topesi bino mbote vraiment na boyambi ya émission oyo na bandako na bino ezala bien 2018 eza succès penza ya makasi papa mukanya wa mukanya na Italie en tout cas yayo yango wana mwana mama na ngai en tout cas ciao.